Bonjour. C'est moi, le prophète Jonathan Bikamwa. Naza Moto Oyo Nzambe Atindi kuna kuya koyebisa bino quelque chose na makambo ya koyemba pe makambo na Nzambe. Tika Nzambe akumisama asanjola malaye na moma kitoko apesi biso. Mana bozomo na ba réseaux sociaux, na ba émission, tout ça, tozo de kara pour la évangélisation pour Nzambe azwa lokumu. Donc album Nabino eza vraiment déjà na ba télé ya Congo pe na télé internationale bazo chango cha esu liboso. Donc toza justement na cache 3, bozomo na ndenge toza ya ko diminuer, toza toujours na cache 3. Tozo zela Nzamba ba biso présenter. Tu présentes toi et commis tu peux présenter bino lisusu album live na ba concert et belé tu vas consommer dans nos albums toute année au nyonso pour consommer album autant na YouTube au petit prophète Jonathan Bikamwa officiel donc au mona ba makambu nyonso ya biso na YouTube. Bon, tozo pesa mbote pe tozo pambola Nzambe pona likabo yo Nzambe apesi biso ya mama Ozana, Estela Ozana depuis États-Unis na Raleigh na Caroline du Nord. Maman azo soutenir biso wana vraiment Nzambe apambola ye akanisila libota na ye na makambo zo sala mama Estela Ozana donc azawana pour nous soutenir prophète Jonathan. Yo pe muto omoni ko soutenir prophète Jonathan, libérons la biso tolobaka ezali 09 75 77 89 99. Donc tolobi plus 243 975 77 89 99 plus 243 975 77 89 99. Donc ceux qui au niveau sunga biso na moi quelque chose na ba conseil na yo soutien na yo et ko sala biso bien pour tout sala musala Nzambe wana église na bino ezo zala vraiment pour na ko luka ba makambo belé pendant pour ça makambo belé l'église oyo yo ko soutenir biso pour tonga église na biso so ki komo nous na mabele ko pesa biso espace pour to cha église pour to cha église ko benga te to ça en direct ko benga te justement toyeka justement pour nous sabino que Nzambe wana alingaka biso yango a pousser biso to pousser na so pembe na bino pour na koloba makambo o etali musique ya Nzambe. Excusez. Bon to pesi mbote na maman Ange Bintou depuis France ye peut soutenir biso na moi bilamba na ye moi babiloko na ye mbongo na ye azo permettre biso to zala bien. Maman Ange Bintou Nzambe apambola yo mais tolo bake muto azozala notre producteur na biso donc comme productrice na biso ezali maman Estela Ozana donc depuis États-Unis maman Estela Ozana azobimisa mbongo ebele pour na soutenir Mumbwa Nzambe prophète Jonathan Bikamwa yo pe soki Ozana poso soutenir mosala Nzambe kozanga te kokomela biso na YouTube comme la biso na Facebook na biso officiel le petit prophète Jonathan Chanda Jonathan Chanda okomo na biso na Facebook na biso obena na Instagram na biso obeti Jonathan Chanda okomo na biso donc toza partout batu bazali bazolandelango toza partout mais YouTube ngamoko na zawana pona ko landelango chaque fois soko komi na YouTube na komona même en commentaire même partout okoma na komona yango numéro na lobby plus 243 975 77 89 99 donc landa vidéo oyo kanga numéro et que ça la bien pour na lokumu Nzambe apambola yo na biko benga te sœur nanga frère nangai ko benga te toza en direct Nzambe apambola yo muto nyonso ozolinga ko soutenir biso na musala oyo tozali ko sala Papa Ozana Bianani depuis États-Unis Nzambe apambola yo docteur Ozana Bianani oyo azana une grande église depuis États-Unis na Raleigh na Caroline du Nord Papa Ozana Bianani Nzambe apambola yo Nzambe apambola Divine Maweja Divine
Maweja depuis France, Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola yo. Il y a Christian Ditondwa, Nzamba Pambola yo, où ils ont soutenir mon prophète Jonathan. Il y a Christian Ditondwa, ils ont soutenir le prophète Jonathan. N'a moi quelque chose naïe, Nzambe a Pambola bino. Zambe apambola apôtre Luta Bomengo depuis États-Unis, apôtre Luta Bomengo depuis États-Unis, maman oyo azkabi bozuinaye azo nyokwama asa koli déjà azo que les gens à âge mourir vont avancer mais azo soutenir mosana Nzambe Nzamba mona yo Nzamba pambola yo maman apôtre Luta Bomengo depuis États-Unis, une grande église où azo kamba semi armée de vie. Semi-armée de vie, oh maman apôtre Luta zo kamba. Vraiment Nzambe apambola yo maman apôtre Luta. Nenge ozo soutenir Mumbwa Nzambe prophète Jonathan Bikam. Nzambe apambola frère Trésor mapamboli depuis France. Frère Trésor depuis France Nzambe apambola yo. Na courage na yo, na conseil na yo, na makamunyo sozo sala pona prophète Jonathan Bikam. Frère Trésor mapamboli. Nzambe apambola chante de l'Éternel. Chantre de l'Éternel, Nzamba Pambola yo, vraiment na pamboli bana nyonso ya Paris, bana nyonso ya États-Unis, bana nyonso ya Europe nyonso Nzambe apambola bino na soutien na bino o bino bozo soutenir prophète Jonathan. Junior Makanzani depuis Belgique. Junior Makanzani depuis Belgique, Nzamba apambola yo na soutien na yo na o yozo sala pona prophète Jonathan. Nzambe apambola Mama Yogo Makanzani, donc Nzambe apambola yo na oyo yo sala pour na prophète Jonathan. Mama Yogo Nzambe apambola yo, Nzambe apambola vraiment basali Nzambe ebele, Nzambe amona bino bato nyonso nanu bo manifester pour na ko soutenir Mumbwa Nzambe. Bobi ke tona début ya album na biso souffrance ezali Mama Ozana a azoko nyoko mayemoko soki bino bo tie maboko ekozala bien. Nzambe apambola papa na biso Laurent depuis Uganda, papa na biso azali pilote, aza depuis Uganda, papa na biso aza pilote, papa Laurent azo sala pona biso vraiment Nzambe amona yo vraiment papa Yves Ngoyi, maman na biso Esther Ngoyi, Nzamba pambola bino, Eric Ngoyi, Stéphane Ngoyi, Nzamba pambola bino, oyo bozo soutenir Mumbwa Nzambe. Vraiment na pesi bino merci. Émission on a salango justement pour nous remercier batou parce que batou bamoni nazo remercier bango te. Ya ngona eko remercier bino na la reconnaissant na oyo bozo sala. Nzambe apambola mama depuis France. Nzamba pambola mama depuis France. Ndenge ozokanisa Mumbwa Nzambe, Sœur Sarah, Sœur Grâce, Nzambe amona bino ndenge bozo soutenir Mumbwa Nzambe. Bye, à la prochaine. Abonnez-vous massivement na chaîne Nabino Prophète Jonathan Bikama officiel. Prophète Jonathan Bikama officiel. Abonnez-vous massivement. Bye, que Dieu vous bénisse. Le beau Nzambe et mona chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao.